Nzembo ya Beni est disponible en lingala et en anglais. Ceci est l'épisode en lingala. Précédemment, na Nzembo ya Beni. Mbote baninga, kombo nangai, Beni. Na épisode oyo e witaki koleka, makambo ebele elekanaki. Mais, lelo, naza na tante ya kosalela bino résumé. Nayebi bolingi koyeba ndenge nini makambo esilaki. Alors, botika nayebisa bino ndenge nini makambo elekanaki mukolo yango. Junior akendeki koluka Monsieur Chabani et ayebisi ye makambo nyonso ndenge nayebisaki ye. Ayebisi ye que concours ya Zarnacom eza concours ya bamiyibi et ayebisi ye patron ya Luxumor akangi ya yanangai na loge moko po na kopekisa ye asala compétition te. Oh là là, Monsieur Chabani asepelaki ata muke te. Alors, Monsieur Chabani na Junior bazwaki taxi po na koya na Zarnacom. Pe na lingi na bosana, ba memaki mbwa ya Junior puisque bakoki kotika ye moko na ndaku te. Tango bakomaki na studio, Junior amonaki Wilfried te. Mais amonaki Elodie, mwana ya docteur na biso. Pe ayebisi ye. Elodie, na lingi na kende na loge numéro 3. Bakangi yaya na ngai kuna na loge. Batu ya Zarnacom balingi balongola ye na compétition. Pe ayebisaki ngai na yebisa Wilfried. Est-ce que oyebi place Wilfried azali? Elodie alobi. Nini? Ozoloba nini? Zela, na yebisa Dorine. Dorine, aza mwana ya pasteur na biso. Tango Elodie ayebisi ye makambo oyo Junior ayebisaki ye, Dorine alobi. Nini? Ozoloba nini? Zela, na yebisa Wilfried. Wilfried abimaki muke libanda po na kozwa mupepe avant finale. Tango azongaki na studio, Dorine ayebisi ye makambo oyo Elodie ayebisaki ye. Pe Wilfried alobi. Nayebaki ke Beni alinga kotika compétition te. Nayebaki ke azalaki maladi te. Bon, boya, biso nyonso tu to kende na loge numéro 3. Et ndenge wana, Junior, Wilfried, Monsieur Chabani, Elodie, Dorine na Bablux, bango nyonso tu bakendeki na loge numéro 3. Na bosanaki koyebisa bino. Bablux ezali nkombo ya bwa ya Junior. Yepe ayaki na loge numéro 3. Boyebi nini? Na nzela, bango nyonso bakutanaki na maman na Monsieur Diba. Bango pe bazalaki koluka ngai na studio. Junior ayebisi bango que patron ya Luxumor akangaki ngai na loge. Maman azalaki na kanda makasi. Tango bakomaki bango nyonso liboso ya porte ezalaki ya kokangama na fungola. Alors, Monsieur Chabani abeti porte na makasi nyonso et porte efungwami. Tango amonaki ngai, maman abandi kolela. Nzambe mokonzi, tala ndenge batu wana basali mwana na ngai. Mais, nazwaki atan tante na koloba na maman parce que Monsieur Mvula Arthur na Monsieur Augustin Sergio bayaki na bagarde du corps misatu. Monsieur Mvula Arthur atali bagarde du corps na ye pe alobi. Bos s'occuper batu nyonso oyo. Alors, bitumba e bandaki. Baninga, est-ce que boyebaki que Monsieur Chabani ayebaki kosala kung fu pe na karaté? Yeboko azalaki ko bunda na ba garde du corps mibale. Azalaki ko beta bango ba coup de pied, ba prise. Boum, boum, boum. Pendant ce temps, Monsieur Augustin Sergio azalaki ko attaquer maman nangai. A pusaki ye na mur. Tango Monsieur Chabani a monaki, a silikaki mabe, a pesaki ye ku makasi, boum, a koyaki KO.
nayebi que bozako mituna Monsieur Diba azalaki wapi? Monsieur Diba akendeki kobombana sima ya porte. Parce que ye ayebi kobunda te. Azalaki kobanga. Mais même biso bana, tozalaki kobunda pona ko aider maman na Monsieur Chabani. Même Boya Junior, Bablux, azalaki kobunda pe. Junior azalaki koyebisa ye. Bablux, attaque! Attaque! Pe, Bablux, yepe, azalaki koswa Monsieur Mvula Arthur na Monsieur Augustin Sergio. Bitumba, ezalaki tellement makasi que policier bayaki. Monsieur Mvula Arthur, patron ya Luxumor, alakisaki Monsieur Chabani Moussapi, pe alobi na policier. Bo kangaye, aza bandi. Yende mutu azali responsable ya bitumba oyo. Oh là là! Na bangaki pona Monsieur Chabani, papa ya batu. Mais, heureusement, tango bitumba e bandaki, Wilfried ayebisaki Elodie na Dorine ba kende koluka Monsieur Kapenga Adolphe. Monsieur Kapenga Adolphe azali président ya conseil d'administration ya Zarnacom. Ayaka mbula nyonso ko assiste na émission en direct. Pe, yende mutu a pesaka prix na mutu oyo a ganyaka. Aza mutu munene, pe ayebi ba politicien ebele. Monsieur Kapenga Adolphe, aza n'importe qui te, hein? Mais ayeba quitté que Monsieur Augustin Sergio, président ya Zarnacom, azalaki kozwa mbongo ya Luxumor pour na truquer ba résultat ya compétition. Monsieur Kapenga Adolphe azalaki vraiment choqué. Alingaki kondimate tango na lobby. Samantha azali chanteuse te. Monsieur Chabani azali innocent. Bon libéré. Monsieur Kapenga Adolphe a lobby. Oyo likombo nini? Abengaki Mebel, mwasi ya chapeau ya bleu, na loge, atunaki ye. Mebel, likombo nini oyo? Est-ce que ozali au courant ya makambo oyo? Mebel abandi kolela. Ayebaki lisusu ndenge ya kokosa te. Pe alobi. Ezali ya solo. Samantha azali chanteuse ya lokuta. Compétition ezali ya kotruke. Mawa. Tango wana, Monsieur Diba abimi na place a bombanaki pe alobi. Oui, ngai na monaki nyonso. Ngai ndemutu na bondaki contre batu nyonso wana. Bongo nyonso bazami yibi. Bo konga bongo. Baninga. Monsieur Diba aza lokuta, hein? Mais bon, wana problème mususu. Tozonga na histoire na biso. Monsieur Kapenga Adolphe asilikaki makasi. Alakisaki musapi na Monsieur Mvula Arthur, Monsieur Augustin Sergio, Madame Mebel, ba garde du corps misatu, pe alobi na ba policier. Bo kanga batu nyonso wana. Na lingi ba tricherie awa na studio te. Ayebisi bango pe, ba kende ko kanga ba assistante mibale ya Samantha. Oyo bazo sala na Luxumor. Samantha alelaki. Mais ye bakangaki ye te puisque azali mwana muke. Mais batindaki ye epai baboti na ye. Ensuite, policier batikaki Monsieur Chabani. Après, Monsieur Kapenga Adolphe azalaki tellement yako silika makasi a décidé à annuler toute la compétition. Alobi, il faut basala enquête ya munene na entreprise ya Zarnacom. Mais, tango akendeki kotala ba public, pona koyebisa bango que émission ezali annulée, na public, bango nyonso bazalaki ko ganga. Bouh! Biso tolingi émission elekana, likambo nini oyo. Bouh! Alors, Monsieur Kapenga Adolphe a décidé que bakopesa lisusu contrat pour enregistrer disque T, mais alobaki ke mutu oyo azwaki bavote ebele ya public, yende mutu oyo akozwa $5,000 américains, pe mutu wana il faut ye akoyemba devant public en direct. Et boyebi nini,
mutu wana ezalaki ngai. Ngai mutu nazalaki numéro 1. Ngai béni mwana muke ya Kimbanseke. Mais sikoyo namonaki ezalaki juste te. C'est vrai, naganyaki. Mais Elodie, Dorine, Wilfried, bango pe bayembaki kitoko. Et bayaki ko ede ngai pona ko libere ngai. Alors, na desidaki na partager récompense wana na biso nyonso. Na tikalaki na $2000 et na pesaki $1000 na Elodie, $1000 na Dorine, $1000 na Wilfried. Koko na ngai azalaki koloba. Na vie, il faut toujours ko partajaka na batu. Et tango na yaki koyamba liboso na ba public, na bengaki bango baya koyamba na ngai. Elodie asalaki ba cœur. Dorine a betaki piano et Wilfried a rapaki. Avant ya kokota na scène, to changeaki bilamba puisque to zalaki salite lokola to bondaki. Ngai na ponaki na lata t-shirt ya pembe na jean puisque na lingaka style wana mingi. Et avant na kota na scène, maman alobi nzela. Et asengaki na ba styliste ba pesaye étoile ya violet oyo ezalaki na katikati na biloko na bango. Maman atongaki étoile ya violet na t-shirt na ngai pe alobi. Boye, elamba na yo ezali complet. Parce que ozali étoile na biso ya famille ebriaka. Ensuite, maman a pesi ngai bisou. Et baninga, ezalaki malamu pona koyemba na scène na camarade na ngai. Tozwaki ba succès makasi. Et après, tozongi na vi na biso ndenge ezalaka mikolo nyonso. Na liboso, batu nyonso tu bazalaki koloba na biso. Bazali bana oyo baganyaki émission. Mais, tango ba mikolo eleki, batu bakomiko bosana. Boyebi, vi elekaka bongo na Kinshasa. Mikolo nyonso ba histoire ebimaka. Mais, ngai na ba camarade na ngai ya sika, to continue ko passer tango na biso nyonso. Tozalaki koloba peut-être toko monter groupe de musique na biso. Toko tala. Et aussi, Wilfried na Dorine, bazali amoureux. Le rappeur na mwana ya pasteur. Tango baboti bakoyeba, eko bimisa makambo. Tozoloba makambo ya baboti. Mukolo wana, Monsieur Diba ayaki koyebisa maman. Maman Pauline, omoni makambo nyonso elekaki, puisque bana wana bazali na éducation te. Bako kanena papa na bango. Aza na éducation te. Baza na besoin ya papa pona kokolisa bango. Et maman alobi. Olobi nini pona mobali na ngai? Pe olobi nini pona bana na ngai? Mbala oyo olekisi. Ezala mbala suka ozoloba pona tata ya bana na ngai. Et maman a bengeni Monsieur Diba. Alors, ndeke mabe ayaka lisusu kolia epai na biso te. Mais, boyebi nani ayaka kolia epai na biso mikolo nyonso? Monsieur Chabani. Ye na maman bayokanaka malamu. Et maman andimi que Junior atikala na mbwana ye na ndaku. Junior asepeli mingi. Mukolo oyo kuna, Monsieur Chabani ayaki na ndaku na camarade na ye moko. Un journaliste. Na yebaki te que Monsieur Chabani ayebanaki na ba journaliste. Mais, ezali ya solo que musala na ye, ezali kotekisa ba journaux. Alors, peut-être c'est comme ça il a rencontré son ami. Journaliste, kombo na ye, Monsieur Albert. Alobaki azosala enquête pona luksumor na Zarnakom. Et alingaki kosalisa ngai interview pona reportage na ye. Et na lobi, interview na ngai? Mais nayebi eloko na koloba te. Nanu nasala ba interview te. Alors, Monsieur Albert alobi, komin tungisa te. Nako tikela yo magnétophone. Et enregistré ba histoire nyonso.
Kanisa oyebisa baninga histoire oyo elekaki na Zarnacom. Na ebandeli nazalaki kobanga. Nayebaki te eloko nini naloba. Mais tango Monsieur Albert akendeki, nakamataki magnétophone, na appuyé na enregistrement, pe na lobi. Mbote baninga, boyebi te eloko nini ewuti kokomela ngai. Journaliste ya solo alingi ko interviewe ngai po na betela ye lisolo ya vi na ngai. Ok, nakoyebisa ye vi na ngai nyonso te. Alingi na yebisa ye likambo nini ekomelaki ngai na sanza oyo ewuti koleka. Boyebi na concours ya Zarnacom. Oh, c'est vrai, boyebi nanu te. Nayebi te na bandela wapi. Ezali histoire ya mulai. Mise, oh na monike, ozwaki deja, oh na ebike, okoki kosala musala nyonso, ganyaki deja, oh na ebike, nzembo, nzembo ya lola, nzembo ya lola. Nakozwa ba 100%, nako gagner 100%, nakozwa ba 100%, tout le temps. Nakozwa ba 100%, nako gagner 100%, nakozwa ba 100%, tout le temps. Miss Afrique, Miss Congo, Mwana Mystique, Ozana Nzunzu, Ozana Force, Motema Nayo est jamais féroce. Ozana barève, Ozana ambition, cerveau nayo a toujours en mission. Miss et nazo observe yo, ozwaki déjà avenir ezana yo. Nzembo ya Beni est une série produite et réalisée par Kwambila Productions. Écriture et création par Sabrina Muela. Traduction lingala et co-direction artistique par Tamulangi Fwamba. Performance dans cet épisode par Sabrina Muela.